Aimable internaute de Erotech TV, Bambo Tebisika Boza, bienvenue à l'émission de Bino Masolo Mboka. Masolo Mboka na lobaka na bino que to lobaka kaka, to lobela kaka politique te, to touchaka penza ba couche nyonso, pe total sarabino maema koleka na enguma mokonzi Kinshasa, président de la République démocratique du Congo, comme vous remarquez, eza penza na esengote, bongo ndenge toza na kata stade de martyr, eza bongo na tina ya liwa ya artiste comédien na bino oya sepelisaka bino penza mingi na nzela ba CD basket ayebanaki mokili mobimba na poto boyebiye mwana mboka Dadi Dikambala uta kotika biso lelo ndeza mokolo enterrement na ye ba uti déjà ko lever corps na ye et bongo toye penza pona kozwa quelques impressions na artiste comédien baninga ro basala ki mosala moko na ye par rapport ma ema ko lobama kanzela nzela que ndeko artiste ba kokufa po bakendaka kinga kati ba artiste ba kokufa pona ba raison ebele ba misusu ba ko bomanaka toye bongo penza ko faire vivre bino lolenge nini matanga ya ndeko Dadi ekoleka ndenge nini baninga na ye ba artiste ba kolela ye non commettre, il n'y a pas vraiment à commenter. Bolanda, impression, il y a artiste comédien moko na moko. Bako clarifier bino sur dossier. Il y a liwa ya ndeko Dadi Dikambala pe maema koloba maka. Boyo kaba de vérité na kata Erotech TV Bolanda. Mona en plein stade de martyr na cadre kaka ya matanga ndeko Dadi Dikambala. Torozwa moko ya artiste comédien wa sepeli sarabino nzela basket, ba DVD et tout consort. Ad à l'international. Il y a des peines pour répondre à quelques questions. Bonjour monsieur Ada. Bonjour maman. Na rythme matanga kaka boni. Mabe, tokolo bateke tout ça. Organisation les kindengni parce que naoki ba murmure déjà côté moko masumu côté moko ndeko sai côté moko bino na bino boko benda na eza nini. Moi je parlerai au nom de comédien. Ma futilité ya ba individu ils ont la au nom de comédien, tous en matanga, tout choc pour faire des grands. Vous avez perdu un grand bien sûr, mais comment l'organisation a été comment? Vous avez tous constaté que ce n'était pas vraiment 100% bien organisé. Moi je loue juste cette calme. Oyo matang eleki na kimia. Bakeina vient na biso, toujours dans le cimetière na kimia. Pour te payer un revend ya sûr. Importance yango wana même si on a qui ba immeuble moi danger mine de pela et lumineuse malikolo. L'essentiel bon honorer mon présence. Je dis merci à la peuple congolais pour la moto à Sali Moussala et Makassa. La précaution n'est pas bonne parce que mon successif est que ça les mananga mon ami nos artistes. Beaucoup de précaution. Je ne sais pas ce qu'il y aura d'autres précautions si ce n'est que la prière. Parce qu'un homme riche, un homme qui a des gardiens, garde du corps, mon monde a lié côté, garde du corps, mon liwate m'takoufi. Je motive. Donc, mais moi, je pasteur de la foi, ben rabino na terrain à Njili, quartier 7 pour que vous prier pour lui côté les sous mais tu remarqué, c'est comme si vous retombez dans les sous du fait que vous priez. Liwa eza mukano nzambe. Liwa eza pasteur te. Même le pasteur de la femme kolo kendeye mo pa oyebate. Donc tant bengaki bandeko, bato bakendaki, il y avait des gens bazaki présents. Mais maintenant on va continuer. Nous devons toujours insister. Eza prière qu'un jour mon côté. Hier azakala nzamba utilisaki pour benda so matoi. Bon bayokaki bazo lukanzambe. On va quitter baza distraction. Nous devons chercher Dieu parce que le temps est mauvais. Voilà. Laissons nous oui na liwa ndeko Dadi. Tout est vanité. L'orgueil ne paye rien. Au cause on a bien les lots. Après 3 jours, nous autres nous autres zélo au Pamba. Tout le Kanzambe. Besoin qu'il y ait chance de rejouer ensemble. Je vais film belé, je vais faire un film belé. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Na cadre ya tour tokoko bakaka kozwaka moko ya artiste pour na pesa makanisi na bango pour la disparition ya ndeko na bango Dadi Dikambala. Comme vous remarquez tout ça bongo na ndeko Micho Bozo wa c'est Sarabino Micho l'international. Boyebi bien mbote artiste. Mbote c'est toi ne sengote quand même besoin na mawa liwa Dadi Dikambala ils ont interpellé au nini. Zolo belangé belé donc et là ça quête botamana mukili to koli et puis au koufi c'est ça donc on perd déjà mutumolia année bombela année et c'est là on peut réaliser on ça passe donc le veut accueillir
à pleine main mis à pour le silence les sur levé d'aller du Kambala bon ça même ta salam qui même ta sala liwa tant tout le monde a beau être baraqué tout aucun demain tout amboula bien la vie pour aucun déplace bien au soit qui chance il y a cause à l'année sur scène beau jouer par belé la bande tourner banda 2004 son a beau santé ti na batanga basuko to tourner neto to vanda to lia to sala ebele akabela ngana kabela et apesa ba relation na pesa donc ils viennent na taka mutaki pena niveau pour nga futa na limité avant ni na parler et avant être sur au show bae alors za mutu mishoza ngabakanga awe pour mo masanga ah vu bi prochain nezo ya futa abi ke petit na roya voilà na banzamba ebi ozu pena taxi ti place ya vandi osali ba besoin na azang ne pela te ma hotela ka petit na nga o ne akindaka albere de sanga kaka yo no solo le mo na vie yo no solo le mo na vie o sikala comprendre muti je me suis vandi boye Michel lobby dimanche au tika na place mo na bi président abi okenzela muti pas 11 bima la première na bimi na ka na makolo bazunga na quartier ba na kara Gabriel ti kinkole yo no na carte te kara yake ampane kare to utala makolo to kusamba ba msanga pona bambo nyonso Michel bozazwa na ba succès nyonso yeba na yo zanga ka kare kozanga te pona kare mute ko monter ba $700 à $500 ozipe osali monter no yo moko ozipe clientèle na oche comprendre carré anango et cause à la paix jour les peut-être le lobo na bimina matana na carte et ba o ba ebi faut kana lo ba car c'est quoi bilo mukili veut dire atiki car atiki makam atiki lupango akete tout est vanité to lo kana bokonza likolo to lo ka ba carte donc oyebi nzambe ko c'est ça. Ok. Question n'a pas blesser sous yoté, mais plutôt éclaircir l'opinion publique parce que balobaso mutakufi sangona kinchase tambola kili. Qu'on a vie dadi bamsu balobi bino na bino bambonga kingakati bozo ndezo bomisa bino misusu balobi bakene mbangu abebi. Wana zaki pire vie na yo. Micho bozo. Oyebisa biso nini? Balobi avanda wapi? Ya tunyo motu na babi wando ke kingakati. Mapena bi na luka balobi. Po balobi azaka balobi balobi mais tout le monde a arrêté ka balobi jouna ozo balobi o saleni balobi na jounga na yo ba shebango yango yo balobi yo poni kali kana so babaka balobi balobi mata kozwa eza bongo te eza te ke bona yo kati ndo zabo yo so babe na kinga katokiti maman pela allô Dani non na kinga kati kuna oko repasser costume qui parate bozo na tunyo kasi na kinga kati ona ngwa eza mama te botika mama sunga bato c'est bon ngala mona mama de fana vie o comprendre na eza grâce kokutana moi si ex moi sa président de la république ezali palango baté ya grâce soki lelo mama aza mutema osalisa bato botika salisa bisoko mère aosunga bato congolais oyo toza baartiste comédien bamusicien na mboko toyaki négligé ti lelo tofutama te tozwa bato na biso te mais mère na motema malamu ne alamuka anekake nasunga bentel botika biloko oyo boya olemisa bato ntpc ezalisi boza pe na sokoda bozwaka badroit mama na bandi tv liboso nokala yo po bandi banolela kala te mpo na droit d'auteur nalelaka déjà moni bokumisa nzambe mo toza propre moi mpe moto aroule obi beforte na mayele nini te abomba epo aroule comprendre mais na bakombo na makambo tosali na baaro tokozala nde tozala boti toye art mpo tolinga yango tobotami baartiste mais avant toya tokuta deya bamikolo akala balela kaka mpo na art biso toye ezochange te
tozobunda kuna befort na biso propre Michel Boaki intel na boaki o akabenga 100 o 25 na kopta biso na parler na 180 na koli yango nyonso mbaa moko te tokoma bamandia biso nyonso naza mandia te nasala mosala nga moto boaki motu dédicace soki oza so mandia nga aza mandia te so moto asenga Michel Boakanga eza mpona bulo na nga so na boaki apenga 100 o apenga 20 na komi na parler na 170 ese na olio mbaa moko nakozwa 100 wana na bombi place moko na banke lobi moi pe comme ebele naluka ta 2000 na ke sene na so makaiza mutu ya mutu. C'est ça. OK, vous remarquez nayambi artiste et musicien te so nayamba artiste et musicien linga lela na loyembo et so nayamba ki politicien alinga loba na langage diplomatique mais nayambi artiste comédien Micho Bozo to lingo lela vie dadi na kiyo siko na kokati bilo bon mon père je compatis avec toi. Bon, je vois que le ministre Salaki Nyos na kosala na ina bateni pona ya dadi wana zaki cher pona nga. Pozanga famille so baza en poto na pese mbote. Fallait les kabongo pa ebake na leli di kambala. Minute kaya mokie. Na voix o na sani. Na voix o yebisanga yo. Kandengo lo baki yo wana kanenge le kana baby ke bozo yo wana. C'est pelisa bata poto ko bana poto. Sokili wazala kilipe. Dadi nanga kufakite. Nanga kufakite. Dadi ya kufake. Comprenez quand même, hein, Alélie Vieux Dadi, voix pesa bien, t'es beau comprendre, qui na Micho Bozo, comme vous remarquez. Nous continuons notre parcours, n'a artiste et comédien, Missous. Merci pour le dos. Il a dit vieux mon malin, il a dit Azarapien, on dirait yo. Vous avez un peu dans mon mauvais souvenir à pied d'adi côté. TV asalanga attestanga. Donc nazoka ma tester jour en après plus tard na yo ko manada na PCP makambu via yo benganga vraiment ndé petit na félicitations danger donc bien dans les bons petits nanga pour pesi makambu on est maintenant ami. Je comprends que ça y est un moment opportun. Nada par rapport à ndenge va na vie d'adi et puis elo ni marque pas ou belo ni oyo rete na beaucoup de pas vie d'adi o lelo comme so pas pour lever d'adi azate et ça lo passe la place. Obi la belo ni oyo rete na par rapport ya vie d'adi. Dieu merci. Et là on a retenu ça que vie azaki social mais na bae. Comprendre? Gazaki social mais na bae Gazaki bon surtout ceux qui sont là déjà au monde a bon ta vie to comment c'est gagner le roi match ça na monnaie dikambala mon yo ça kana ina leke na beauté de tourner au soir ça va d'accord alors merci. Oui, comme vous remarquez bien, tout ça qu'on a cadre et à tout ça impression il y a artiste et comédien baninga ya dadi di kambala o basala ki musala moko nandeko dadi wa uti koti kabiso et bongo toza bongo nandeko Nicolas il lui va donner quelques impressions par rapport il y a ndenge matanga ezala ki pe organisation ndenge ni salami a sabiso pe pona ye dadi était qui quels sont les souvenirs et bon nous allons prendre vraiment ces impressions. Bonjour monsieur Nicolas. Oui bonjour madame. Dadi di kambala il était qui pour toi? Bon, Dadi di Kambala azalaki na nos grands frères, azalaki na nos grands frères à part Moussala, azalaki une personne bien. Bon, batumingi balobaka keno mutu soka kufi, lelo nde akomaka mutu malamu, mais au moins ça, tout le monde ici peut témoigner que de sa vraie vie à part kozala Dadi di Kambala batu bayebi, azalaki grand frère mutu nyonso il respectait tout le monde. Et première fois nakutana na ye na Moussala, il ne m'avait même pas connu, mais Zalaki vraiment très cool. À Soleil, directement, on avait tourné et puis c'était très bien. Donc c'était quelqu'un de bien, c'est tout ce que je peux dire de lui. Toi qui chance, il rejoué ensemble? Oui, on a joué dans le film Mbélé vraiment. On a joué dans le film Mbélé. Souvenir, nous osons retenir sur lui? Bon, souvenir, que sur scène en tout cas, comment je peux dire il avait des inspirations qui sortaient de partout en fait. L'inspiration n'est jamais que s'épuiser. Aujourd'hui, on peut perdre vraiment personnage Mogoya Makasi na scène théâtre congolaise. En tout cas, tu perdre personnage Mogoya Makasi. Il incarnait bien son rôle et puis il s'adaptait facilement dans le contexte, dans la philosophie sur le film où il se présentait. Donc, aux joueurs Dadi, en fait, aux se sentir à l'aise, tu vois.
atoyebo jouer te sozo jouer no so sentir pena que non azo pesa yo là na elenga ko jouer et puis azo motiver même c'était quelqu'un de bien en tout cas. Oza moko ya kati ya boîte ya artiste comédien ofani na bango mingi pe oza na kati ya musala ngo. Oyi ko yebisa biso pena bo solo par rapport à maima koloba makana nzela sur liwa ya Dadi Dikambala. Bon, en fait, les spéculations na Congo ezalaka nango, les spéculations ezali Congolais azanengwana. Congolais aza muto yo alingi ko vérifier te alingi ko loba ko spéculation neto teleminoka a siko. Ce que je dis micro et tout na batuna Nicolas Kofi. Bat bazwa temps tout na te ba ko ndima mbala moko Nicolas Kofi sans vérifier les Congolais sont comme ça. Je suis vraiment désolé puisque le vieux était malade. Biso ba tout ozala nae, tout ozala trop, vieux a souffert une maladie état molai. Il a vraiment maigri, sotali ba scène nae asuka vraiment akondaki makasi malade et tirasa qui est vraiment jusqu'à ce qu'il fallait passer l'intervention et puis nous avons bengi ce n'est que normal. Mais beaucoup n'a pas pourquoi. Donc il n'a pas un. En plus pour même vous lever corps rapidement de Rodadi comme déjà ko beba. Oh là. Tozali à un stade de martyr ezali na Momusika na Est. Pour bande ko bazama na banda bakotala biso. Nécropole c'est à des kilomètres et sika tozali. Et puis ba travaux na mboka boyebi ba saute mouton ezotongama. Donc le mois à nécropole eza musika ko kende ko zonga il faut pas recevoir ba tuna famille. Une information nationale. Papa moko na bi. Non. Beba, servir zo beba. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Le corps était ouvert, le cercueil était ouvert. Le corps était exposé, mon qui vient. Via là, les garçons bio, car via baby taille, normal. Les images sont là, c'est là, qui ils peuvent voir cela. Je déplore en tout cas, Barago, tous les gens veulent dire des choses seulement pour créer du buzz ou quoi que ce soit. C'est pas très bien, les Arabes vraiment bien été. Valeur à Moutousso qui a Koufi. Mais moi je vous dis que non, Vieux Dadi c'était quelqu'un de valeur. À Koufi na valeur en aïe, à Kundamina valeur en aïe. Bob c'est que les Kikitoko, Biso Zala qui a Boutou Titongo, tous les livres viennent à Kimanios. En tout cas, nous sommes à la bâtiment, spéculation, c'est pas très bien en tout cas. C'est pas très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Na bandi ete bolandi ndenge moko na moko artiste moko na moko intervenir sur dossier yango. Pe ba clarifier biso que nzoto ya mwana mboka artiste comédien Dadi Dikambala et bebi nango te soki balongoli yango avant eza par rapport ya ba raison ya banzela boyebi bien que bas travaux ya ba saute mouton et sila quitté pe lisusu ba éclaircir sur makambo ekoloba maka ndenge nini que bako kendaka kinga kati yango bako kufa ka boye mwana mboka micho bazaki bongo pire petit ya Dadi Dikambala yende penza a clarifier bino pe a les lignes de konaye aleli vie na ye na comédie pe lisusu lokola malgré voix et permetta quitter donc sous intervention ya ndeko Ada artiste comédien toujours bolandi sous intervention ya ndeko Nicolas apesi bino pena ba précision na ndenge makambo et salami awa donc bolanda te bo kabilobela te mona mboka Dadi Dikambala tika kibiso il fallait ba intervenir donc ba sala opération par rapport à maladie banda ko bela main et si la quitté docteur a intervenu quitté mona mboka tila ki kotika biso na bandi ete bokozwa ba image na nécropole na bokasi ya Jonas Sanga tokoko ba vraiment soki nzele ko permettre biso lisusu ya kokoma bisika ba memi bakokende ko déposer nzoto ya mwana mboka Dadi Dikambala artiste comédien na bino bokolanda yango na bokebi pona nga na bino tosuki yawa.